yé à finir na conclusion comme que ba secteur nyonso ya vie surtout social ya ba congolais ezali na rouge, ce qui fait du Congo un pays en faillite. Tozali ko banza nini pona maloba oyo tata cardinal alobi. Eloko ya mbo esengeli to bezali que tata cardinal Fridolin Ambongo alobi makambo oyo ba congolais nyonso oyo pe mitema pe sukaka bakoki pe koloba. Soki amoni makambo za ko kende bien te. Mais contexte ya elobeli na ye en tant que moko ya babateli bapate ezali contexte moko ya ko décourager nango jeunesse congolaise, au faire perdre espoir na ba oyo bakomi déjà kozwa moins espoir moke à travers ça les makambo ya Félix Tshisekedi, même si beaucoup reste à faire. Quand peut-on parler d'une entreprise en faillite ou d'un pays en faillite? Nakanisi que usage oyo to sali la ba mot français et oblige canabiso toye baka contexte nini okoki ko employer mot oyo yo au choisir. Monsieur Martin Fayulu tango batandaka yo loboko eza salité. Tala lelo yo. Martin Fayulu pense suivre les traces de Etienne Tshisekedi. Na bandi makelele ya soi-disant dialogue, cohésion nationale, na bimi na poto na ke ko sala ba conférence na États-Unis. Non, ça c'est un complexe. Bato yo faut convaincre ao bako ko sala ke Tshisekedi andi makota na voix na yo c'est le peuple congolais. Tshisekedi était très sûr de lui. Etienne Tshisekedi azalaki trop sûr ayebaki que peuple congolais kolanda aza simananga soki baboy o ngala lobi bakobanga nde peuple congolais parce que le peuple est derrière moi. Mais yo lelo Fayulu qui est derrière toi? Personne. Yao Tshisekedi aza na raison ko boya na ye ozo lukande nzela ko kotela pe o eza facile. Matondo mingi na bande ko balandi tindika télévision mwana mboka Samba Olonga atombeli bino boye malamu na kati ya émission oyo matondo pona fidélité pe confiance o bozali kokoba ko pesa biso poto mela bino basango ya République démocratique du Congo boyi malamu 3 gestes simples to sala kapona ko soutenir émission na biso to pe ko soutenir etando oyo ezali ko liker, ko partager vidéo, topé, ko tika commentaire depuis wapi ozali ko landa biso na République démocratique du Congo depuis wapi ozali ko landa biso à travers le monde. Très heureux de vous savoir nombreux soki penda au beti libako ya kolanda Samba Olonga de père et de mère na tindika télévision. Je vous dis grandement merci d'avoir choisi la voix des éclairés, justice Yanzambe, Iratakate, justice Yanzambe, Motomokote, a échappé na contrôle nango, elinkoloba que mabe tope malamu yo salaka, ezalaka na balance. Tôt ou tard, tu finiras par payer les prix de tes actes. Denge tozali sur terre, na mabe, na malamu ezako compter. Mukolo yo kufuta mabe na yo, ekoyela yo koyeba te salaka kaka malamu po justice ya Nzambe moto moko te échappaka na contrôle na yango. À la une ya actualité na biso, le cardinal Fridolin Ambongo a affirmé bino moko déjà boyebi que le Congo est un pays en faillite. Est-ce que tozali d'accord na maloba na ye tote ezalaki au cours d'une interview au Bakorda qui est na journaliste à France 24 à partir ya Paris. Cardinal Fridolin Ambongo atali siete ba signaux nyonso ya mboka na ba secteur presque belé ezali na rouge, ce qui fait que le peuple congolais vit dans le malheur, peuple congolais a ko souffrir makasi et que le pays azali en faillite. Notre cardinal était disparu, ça fait un bon moment où il y a des soutien dans les médias. Est-ce qu'apparition na ye et c'est Pélicio, yo pe bisabiso ce que vous en pensez en commentaire to kolobelango sika on a 4 émissions oyo. To kolobela pe sango ya mibale ezali libaku mabe oyo Martin Fayulu a beti boyebi que Félix Tshisekedi au cours de la semaine où il a partir ya Hongrie
atalisi ete azali intéressé te na initiative moko songolo pakala ya dialogue parce que République démocratique du Congo ezali nango na crise politique te. Crise politique ezali te. En tout cas, moto aza kokanisa ke il faut un dialogue. Peut-être que azali koluka lolenge nini ye akoki kosolola na bango bazali na pouvoir. Mais possibilité ya dialogue moko oyo ekofinir na ba compromis ezali te pona tango oyo tozali. To soki sape na likanisi ya changement constitutionnel ba imboka chaque jour ezali koleka débat ezali ko s'ajouter pour ou contre les changements ou la révision de la constitution. Yo pe okoyebisa biso na commentaire ce que vous en pensez. Voilà tout pour le sommaire ba titre auto ko aborder na bino sikasika awa na cadre ya émission oyo. Soki o rejoindre biso déjà na plateforme oyo to sala ka ndenge nini, likez vidéo oyo, partagez yango, tika commentaire depuis wapi ozali ko landa biso à travers République démocratique du Congo, depuis wapi yo ozali ko landa biso à travers les mondes. Ndenge kaka boyoki yango na uti kolobawa. Tata Cardinal Ambongo auti kozongela scène na média. Cette fois-ci, sorti naye et salami à partir de France dans une interview lui accordée par les journalistes de France 24, télévision française. Au cours de l'émission wana, Cardinal Fridolin Ambongo a lobiete Congo et un pays en faillite. Partout, il y a Zali Kotambola na République démocratique du Congo, na cadre ya mission na ecclésiastique, azako yo que la peuple congolais mawa mingi pour na souffrance o azako vivre. Ye moko pa azako mituna peuple ya sali nini pour vivre souffrance ya motindo yo. Na yango ye a finir na conclusion komona que ba secteur nyonso ya vie surtout social ya ba congolais ezali na rouge. Ce qui fait du Congo un pays en faillite. Tozali kobanza nini pona maloba oyo tata cardinal alobi. Eloko ya mbo esengeli toyeba ezali que tata cardinal Fridolin Ambongo alobi makambo oyo bakongolais nyonso oyo pe mitema pe esukaka bakoki pe koloba. Soki amoni makambo eza kokende bien te. Mais contexte ya elobeli na ye en tant que moko ya babateli bapate ezali contexte moko ya ko décourager nango jeunesse congolaise, ko faire perdre espoir na ba oyo bakomi déjà kozwa moins espoir moke à travers ça les makambo ya Félix Tshisekedi, même si beaucoup reste à faire. Quand peut-on parler d'une entreprise en faillite ou d'un pays en faillite? Nakanisi que usage oyo to sali la ba mot français et oblige à cannabiso toye baka contexte nini okoki ko employer mot oyo yo au choisir. On a mot faillite oyo cardinal Fridolin Ambongo aponi pona ko bakisa na République démocratique du Congo to moni ke usage nango ezali biaisé to pe convenable te. Balobaka na entreprise ke ezali na faillite soki entrepreneur wana azali lisusu a mesure te ya kofuta ba dette na ye. Topé ko fort fonctionner entreprise lolenge esengeli. Un pays en faillite ne peut pas payer ses dettes. Un pays en faillite ne peut pas payer des fonctionnaires. Un pays en faillite ekoki kosala ba travaux to tozali komona. Pays en faillite c'est que nyonso ezali na rouge eloko moko te ekoki kotambola. Le cardinal Fridolin Ambongo a choisir coefficient ya dramatisation pour exprimer ce que peut-être les autres Congolais expriment avec des mots clairs. Ce qui Congo est en faillite lelo, to éviter ce qui situation à lobby ezalaki malamu koleka ya lelo. Nous savons tous que vu aussi la conjoncture na monde ya lelo, mokili eza kokende na ba conflit ebele, les conflits de l'Ukraine passé par COVID-19, ba makambo ya ba épidémie et tout ce que le monde traverse aujourd'hui na o ekomi koleka
soit entre Israël et les autres pays arabes, toyebi que ce sont des circonstances qui pèsent aussi sur la politique ya ba pays ebele, surtout ba pays oyo ezali en voie de développement ou ezali koluka kokota na voie de développement. Mais Cardinal Fridolin Ambongo atalisi biso que situation ezali intenable. Mais biso tango toza kotala église catholique, parce qu'il faut état des lieux et ça les mananu à partir ya église, toyeba soki église oyo azali kokamba ezali kotambwisa malamu to pe église de santé nango ezali malamu ya mpe totala pe ekolo Congo. On comprend que s'il faut parler de faillite, c'est de l'église catholique peut-être qu'il faut trouver la faillite par rapport à la mission nango. Toyebi rôle monene o église catholique joué na cadre ya éducation na République démocratique du Congo. Toyebi ba concession ya église catholique ebele oyo l'état pesa na cadre ko soutenir l'éducation. Lelo tozali kolobe komi business privé ya ba individu. Basango bakomi kowelela biloko lokoso ya mbongo ekomi kosala que même basango baza prêt ya ko s'empoisonner pona kowelela ba concession, ba privatiser ba concession oyo ezali ba bien conventionnel ya l'état congolais na église catholique. Lelo ezali à la merci ya ba appétit individuel. Pourquoi ne parle-t-il pas de la faillite? Il y a l'église catholique où ils ont vivre na badon, ils ont ouita bipai. Lelo oyo mutuna muta komi ko luka sauve qui paye, chacun veut s'accaparer de sa part. Na désir oyo basango bakomi nango ebele ya kolinga kobala. Parce que basango ebele lelo baluli mbongo, baluli basi. Aza koto bino boyebi sango asala vœu ya chasteté. Mais kuna azana bana za kobokola bango na poto abeti tour kuna bino bokanisi ke sango akei voyage mission ecclésiastique njoka sango ake kotala bana baza ko bénéficier na mbongo ya église ye kuna aza ko entretenir nango bana na ye. Cette hypocrisie aujourd'hui c'est aussi une crise oyo tata cardinal elingaki a exposé. On comprend que moni liboka oyo batuteli pilipili esila kasolote ba français ba vandi bamoni que opposition na Congo eza ya kokufa. Félix Tshisekedi n'a pas une opposition. Le fait que Fridolin Ambongo aza koloba lisusu te, opposition ya Congo ezangi voix moko importante oyo banaye ko permettre bango ba diembela. Nous devons ici rappeler que boyoki ye moko Fridolin Ambongo na interview wana a lobby clairement que azana problème na président Tshisekedi te. Depuis que le président Félix Tshisekedi aza na bakutanaki na ye pour la situation ya makambo alobelaki ya ba FDLR na ba groupes armés, ils ont balayé les malentendus. Il y a même certains points où ils partagent un point de vue na président Félix Tshisekedi. Baza koloba même langage parce que le président aussi analyse de la même manière, il s'inquiète aussi de certaines situations. Yango te nde koki ko permettre yo o matana plateau ya France 24 pour décourager ba Congolais o pesa image mabe ya mboka moko tangu ya Kabila oyo kutu ezalaki passe parce que lelo dans toutes les provinces, même s'il y a des gens qui ne peuvent pas croire que Félix Tshisekedi a sala quelque chose, mais on voit que le partage est équitable. Il y a quand même l'argent des Congolais aujourd'hui qui est bouffé par des Congolais. On sent qu'il y a quand même un soulagement. Même si beaucoup reste à faire, mais on a aujourd'hui en face de nous un volontaire politique qui fait de tout son mieux face à une société malade. Tous les Congolais sont presque malades. Bon dima, bon que la mawasoki peut-être naza ko lobalika mwa malade yo batumusu ba sepela kate mais biso nyonso ba Congolais vu nos mentalités où ezali blocage na changement tozali ko luka. Malade moko eza ko landa biso. Le cardinal Fridolin Ambongo azangi raison moko ya ko se taire. Mais parce qu'ils sont toujours manipulés par les Européens. Ba Français, ba Européens, ba lingaka malamu, bango bazalaka très à l'aise, soki biso ba Congolais toza divisé. Soki toza ko swana entre nous les Congolais, ba crise s'est créée na Congo, wana bango bazalaka na santé malamu politique. Ce sont les occasions qu'ils cherchent pour bango bazonga. Félix Tshisekedi à répondre na Martin Fayulu que dialogue oyo za koluke kozalaka te indirectement. Ceux qui cherchent le dialogue doivent savoir que nous ne sommes pas en crise politique. Ndenge Fayulu aza koluka. Mais de l'autre côté on voit directement
Fridolin Ambongo qui a fait plusieurs mois à Bimakalisu Souté. Bandakaka, invitation ya justice, ya procureur. Oya ko expliquer biso avec des preuves comment le gouvernement congolais est en train d'entretenir des mouvements rebelles. Ambongo a parlé le langage de Kagame et tout le monde était indigné. Mais pour se couvrir, il a fait recours sans Koyoka Soni auprès à même Félix Tshisekedi Oya Kombataki. Non, j'ai sollicité de rencontrer les chefs de l'État et j'ai trouvé gain de cause. Nous avons échangé à planer les divergences. On a balayé ces malentendus qui relevaient de la communication. Si la communication était bonne, ces malentendus ne devaient pas avoir lieu. Les lots Oyo, on dit les sous-sous, les Européens, les Français surtout, ba utiliser yo na casquette na yo pour ba yebi que non, ba Congolais belé ba koko yo ka cardinal Ambongo. L'église catholique fait partie des églises majoritaires dans la République démocratique du Congo. Toya na na plateau pour ameka ko équilibrer pour opposition à Congo et Zwanguya. Biso toza ko mona wa ki Ambongo banda lo bakalisusu te, opposition ya Congo ezali ezo ko mona na te. Maintenant qu'Ambongo montre qu'il y a crise en République démocratique du Congo. Cher cardinal, très cher cardinal, il faut y bayango que les conseils sont gratuits à prendre ou à laisser. Cardinal pe akangamaka cardinal pas wakamakambu. Tango zu makambwa okimi pembeni ya Félix Tshisekedi. C'est vrai, le Congo tozananzala, le Congo passe souffrance ezali. Mais le Congo n'est pas en faillite, comme vous êtes allé le dire, sur une chaîne étrangère, une chaîne de Français, au Bazako Luka, ba opinion ya mabe, ya ko présenter. Eux doivent tout faire pour présenter le Congo sous un mauvais jour. Pour na kosa la Tshisekedi du chantage. Voilà pourquoi ils doivent se servir des Congolais pour ba kendaka kolobaka mabe sur mboka na bango, na bitando na bango, ou ezako landa mamokili mobimba. Et le pion important qu'ils ont trouvé à son occasion en France, c'est Fridolin Ambongo. Et l'autre angle, il y a Fridolin Ambongo à lobby, à sentir que Fridolin Ambongo est en train de chercher aussi à fuir d'une certaine manière ma problème. N'a intervenu bien qu'il a aussi des raisons. Il y a en tant qu'une voix de la société civile, mais à éviter ma question, les Français, à lobby, en tout cas, ma question mususu boyoka qui a répondre à lobby, n'a vraiment l'intention ya kokota na kati ya mutuna wana te. Ngai problème ezali entre Tshisekedi na ngai o nyonso ezalaki elobama qui concernant makambo ya ba groupe rebelle, aussi to balaya ki badutu wana il n'y a plus de problème. Mais si les Congolais souffrent, nous en parlons tous. Bison stoyebi ke courant eza pasi bisika ebele ma ezali pasi, ba jeune ebele bazana misala te. Si le pays a été détruit en 50 ans, l'église catholique fait partie. Dans le jeu politique, il y a ma baie au Esali que Congo, dirigé par de mauvaises mains. Mobutu, 32 ans, Joseph Kabila, 18 ans, Mosé Laurent Désiré Kabila, 4 ans ou 3 ans et demi. C'est plus de 50 ans. Vous voulez le paradis en 5 ans ou 6 ans? Et surtout que le monde angolais, les autres qui ne n'a pas les autres qui ne m'a pas. Changez, vous verrez aussi les changements. Makabwebele ya koloba ezali, mais ndeko cardinal Fridolin Ambongo et Sengeli Aïbake en tant que Mokambi Abapate, il faut opé sa ba jeune espoir. Pour la sa ba jeune qu'il faut balinga mboka na bango. Pour la sa ba jeune qu'il faut ba bunda pona mboka na bango. C'est ça aussi le travail. Ya mobate le bapate. Musala na yo ezaka kate opé sa ba argument politique, non. Nous pensons que le cardinal Fridolin Ambongo a comprendre que face à côté de tout kende, tout ça a besoin de l'église catholique te oyo ezali ko jouer rôle moko politique. Nous avons besoin d'une église au milieu du village. Influence ya mabe ya église catholique na République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi ezako kende na déclin. Voilà pourquoi Batebele Bazali frustré. L'église catholique nous a fait plus de mal que de bien. Le bien est que toyebi babiso ba musoto tanga na école catholique, toyebi que éducation kuna et façonna biso d'une certaine manière tant bazo mono balobia. Voilà. Vous avez été bien formés. Mais outre cela,
l'église catholique na politique ya Congo eza ko faire partie na ba prédateur oyo ba kotisi mboka na biso na libulu. Sango ya Martin Fayulu oyo azali ko kende na déclin eza ko sekisa ngai bandeko na ngai Félix Tshisekedi uta mboka Hongrie azalaki abeti lokele alobi bato baza ko tia espoir na dialogue ezate. Bato belé bazongeli Fayulu balobi omoni Fayulu eloko lukaki. Tshisekedi ne change pas moni ba yebisaki yo ke Fayulu eloko zoluka wana yango te oyoki Tshisekedi ndenga betisi yo. Monsieur Martin Fayulu tango batandaka yo loboko lubaka loboko eza salité. Tala lelo yo. Martin Fayulu pense suivre les traces de Etienne Tshisekedi. Na bandi makelele ya soi-disant dialogue, cohésion nationale, na bimi na poto na ke kosala ba conférence na États-Unis. Non, ça c'est un complexe. Bato yo faut convaincre ao bako kosala ke Tshisekedi andi makota na voix na yo c'est le peuple congolais. Tshisekedi était très sûr de lui. Etienne Tshisekedi azalaki trop sûr ayebaki ke peuple congolais kolanda aza simananga soki baboy o ngala lobi bakobanga ne peuple congolais parce que le peuple est derrière moi. Mais yo lelo Fayulu qui est derrière toi? Personne. Yao Tshisekedi aza na raison ko boya na ye ozo lukande nzela ko kotela. Nzela ko kotela pe o eza facile, c'est le changement constitutionnel. Le peuple congolais doit avoir une nouvelle constitution. Constitution a sikande baza ko lobela awa et ça la passe. Likambo ya constitution ba musu ba boyi balobi lokola to boyela ki Kabila Joseph constitution a changé en côté. Il n'y a pas de raison Tshisekedi a changé constitution. Non, ce n'est pas ça la norme. Kabila ba boyela qui est constitution pour des raisons bien précises. Pour nini Kabila linga qui a changé constitution. Kabila avait ses raisons. Oh ya linga qui a changé constitution. L'article oh ya linga qui a modifié. Mais les raisons sous l'air Tshisekedi sont différentes des raisons qu'avait évoqué Kabila na Batunaye pour changer la constitution. Aujourd'hui, est-ce que le peuple congolais pense ou n'est pas d'accord avec les changements ou la révision de la constitution? Limité. Congolais waza ko sosola ya solo ayebi que tozali jusque là ko tambola na ba ornière etike la biso afdel. Tozali ko tambola na mibeko ya ba belligérant, ba tomboki oyo bakendaka zamba. Baye koyokana basali constitution na bango ya mabe oyo esécurisaka kande bango. Constitution nini ya mboka oyo ezali ko permettre que accord moko to pe traité moko international soki ezwami RDC il faut céder une partie à souveraineté na ye au profit ya traité wana international. Na constitution ya mboka banani. Nous avons vendu notre pays. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Plutôt pas les côtés. Est-ce que n'est-il pas important que tout à la constitution na biso lelo to revoir certaines dispositions, to sécuriser mboka na biso parce que nous sommes très convoités. Mutu soka linga comme congolais, il faut trouver ma intention na ye. Est-ce qu'azali pendant na ba valeur, est-ce qu'azali attaché na drapeau na biso avant tout pesa ye nationalité. Lelo nationalité na biso ba congolais ba komi apatride na mboka na bango moko. On ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Ba paya bazoya kozwa ba droit ba congolais sur leur propre sol. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Lelo oyo ba politicien de mutu baza ba plus grand bénéficiaire ya ba loi ya République démocratique du Congo. Lingo simba yeboy o immunité, o simba yeboy o boy. Les politiciens, cette constitution des politiciens sécurise un groupe d'individus. Les restes c'est tozaka na maya misu poto lelo. Est-ce que poto changer yango il faut tozelaka Tshisekedi mokolo kolongwa? Nde Katumbi mutoko ya ko changer yango to Fayulu. Mais raisonnons un peu deux fois. Ya kolobe ezali ebele ngonga nde ezali muke. Il faut toyeba ko sosola que la constitution n'est pas une bible. Constitution de la République démocratique du Congo ezali bible été. Toutes les constitutions du monde changent. Dans le contexte il y a démocratie. Ceux qui ezali na bato bazali d'accord te na ko changer constitution, ils vont s'opposer de manière démocratique. Que ceux qui sont du camp de Katumbi, de Fayulu et des autres, au peu baza ko mona que constitution il faut ezala parce que ceux ba changer ngo Tshisekedi akoya ko bakisa mikolo, ba sala yango de manière démocratique, c'est-à-dire ba apporter ba argument ou ekoyi ko convaincre le peuple congolais.
Sinon pas oyo biso toyebi ezali que constitution oyo et profiter nango na ba congolais te. C'est une constitution au bénéfice d'un groupe d'individus, au bénéfice de la communauté internationale pour le pillage de la RDC. Voilà ce qu'il faut dire. Oh non, ce qui va signer constitution de Bakomona Biso, Congo et Kokatana. Non, Congo et Kokabonate pour Nayo. Je pense que la majorité des Congolais auront à comprendre qu'il faut au Bima, Nakati ya Libulu ya Afdel, avoir une constitution érigée, une constitution rédigée par les Congolais. Pour les Congolais, na esprit ya ba Congolais. Wanande nakanisi ke tozwi kimia. Émission na biso mukola lelo ekomi penda na suka boyebi ke nyonso lo bamakate bino pe na bandako boza mayele koleka biso toyebi ke l'important ezali partage ya ba analyse na ba commentaire na biso po ete biso nyonso tozala éclairé matondo mingi na équipe technique ya ndeko Rabile Mana ndeko Kapaya bazalaki na réalisation na sima technique po ete émission oyo ekomela bino matondo mingi na mwana mboka Rufin Kisombe matondo mingi na l'homme de la vérité des urnes Jean-Louis Timbalanga. Merci mingi na papa Maurice Kikangala pe bandeko nyonso bozolanda biso à partir ya Kinshasa, bozolanda biso à partir ya Paris, bozolanda biso na Londres, na Edmonton, na Canada, bolandi biso na Lubef, na Sankuru, na Mbujimai, na Kananga, na Miabi, bolandi biso na Kolwezi, na Lubumbashi, na Luanda, bolandi biso na Nairobi, na Kenya, na Cap Town, na Afrique du Sud. Partout où bolandi biso atana tangi shika ozalite yeba que bozana motema yo pe ko yebisa biso na commentaire depuis wapi yo landaki biso likez vidéo oyo partagez yango tika commentaire pe abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné wazalendo na motema FARDC na motema tokutani prochainement na émission mususu.